Bonne fête Nabino ba maman, le lot ça le 8 mars. Tout le bas qui est vraiment le 8 mars. Et merci vraiment à ma maman Nyon Sobayo Rosalie Soumise. Et merci également à notre directeur Tadé. Il est vraiment à permettre à Bissou que Toya, Tozo fait, il y a ma maman le Lengue Kani, ça pour se fêter Awa, Nagati la prison centrale, il y a Makala. Le lot obi to fêter ka Ana ma prisonnière. To fêter na bango to sepela. Moi si azanani, moi si azali maman, o esengé na biso to kobara kopesa e longonia, o esengé na biso to respectera moi si na ba nyonso pour respectera basité, c'est très important pour respecter moi si parce que moi sinde a bombara moi na 9 mois, moi si a pesa ka bon moi, moi si a pesa ka elengi, moi si a pesa ka nyonso. Kasi to iko suka ka libanda boy awa te to kota na kati, to so image olenge kani ba prisonnier bazali ko fêter awa na kati ya prison centrale ya Makala bozo remarquer rien que sur Congo Millennium de Marambo et Salemara. Natatiana au sang au chef femme, toza ko ba ko bara na bino. Merci beaucoup na sécurité et vandi vraiment koto to ko bara. To so image ndenge kani ba prisonnier na biso bazo yembela biso ba maman ndenge biso ba maman to bini ndenge kani ba maman ba beti nzango ba maman ba obi ba beta nzango lelo vraiment to so ba nzango na bango ndenge esalaka bilenge awa et ça pera neti libanda to koba kolanda Congo Millennium to landa ensemble la bino ndenge kani milulu ezali kolekana awa na kati ya prison centrale ya Makala. C'est parti. Mbote na bino ba internaute ya Congo Millennium mbe to se bino ke to lembate lelo siko vraiment toye awa na contrat ya mois de la femme awa na prison centrale ya Makala ba invitaki biso pona toya kota lolenge baza ko célébrer moisi biso pe na Congo Millennium to bito encourager ba n'est-ce pas façon na bango ya ko célébrer moisi ya moana toza awa bomoni lolenge ba musicien ba yembi ba na basi ba bini bomoni lolenge biso pe awa abeti nzango para basi et surtout que ba prisonniers nde bazo mener biso na ya libanda ezali pe elengini donc le temps pour la biso to pousa nde sola na gouvernante yende mutu encadraka bana basi bao baza na kati ya prison centrale ya Makala oyo toke pa gouvernante topousa na ensemble na jeunesse Rwanda et na montage yo ebikara Sylvain toza na bino toujours ensemble. C'est parti. Balandi ya Congo Millennium po comprendre bilenge ya koto ndenge ezali. Tolingi toye awa ndenge toye awa motu na moko ezaka ya koseba. Conseil nini oyo yo okoki kopesa na bana basi oyo ti lelo bazokobaka kosala mabe parce que yo awa na kati ya prison koankadra devant mes balles na bango, devant belle famille na bango. En tout cas, na conseiller ma casse surtout basi mabala. Bao ba capitaine de la découpée. Ça. On est là na bakisa bango. La soumission. kozala mwasi ya motuya devant tout le monde mama yango nde ezali clé oyo tofandeli kasi mama gouvernante lelo na kati ya société est ce que mwana mwasi mpe oki kotika mobali na ye na ntango ye pate moi ça ça na kati ya ndako mobali na ye accepte travail mwasi avant ça na ndako il faut mobali na ye accepte travail wana kasi mpona journée ya lelo vraiment tomoni maman gouvernant bana bazoyembela mpo lelo bango bagani okoki koyebisa bango
en tout cas na félicité bango na bango baganye na félicité bango parce que basali oyo basi basalaka nzambe na mpona biso basi bana na nga na remercie bango parce que baokisinasoni te oko bauti libanda na remercie bango parce que sa bango bana na nga bakokaki kosala quelque chose na remercie bango na remercie directeur ya prison oyo atu momaningaka mpe tozala lokola bato malgré toza bakanga me alukaka tozala quand même considéré na remercie ye na remercie deya na remercie tout le monde oyo asalaka na prison oyo baoyo bazoencadre biso na prison na remercie bango merci merci bilenge ya Congo Millennium mwa toti kozwa numéro 1 ya badetenu ya basi awa sikoyo toni tozwa numéro 1 ya na basi na mibali donc nzambe na bango tomoni vraiment journée de la femme ndenge nini kosepelisi bana basi alors conseil nini oyo okopesa na bana basi oyo bazali kotambola ti lelo kosala misala ya mabe to mpe misala yango ya mabe bana basi oyo lelo basenivre na mabondumba bana basi lelo basenivre na vie ya kimwili tolini okopesa bango atanke merci mama basepeli mingi mpona journée ya lelo ndinangi napesa bana basi eza to basala bondumba to oyo basala bozumba fo bayeba yango denke libeko ya leta ekipaka mwasi te ekipaka mobali te ekipaka mwana te bandeko basi mosusu toza na bango babeti te bomoni bango babeti banzango awa bamosusu balinga basali ba 5 ans bamosusu balinga basali ba 3 ans bazwi deja éducation do nayebi ke kobima na bango ndenge baobima mwana mwasi oyo akoti na centre ya éducation awatambola na bolamu makasi kobanga libeko ya leta ya kobanga motema nzambe kasi gouverneur koko so niveau kutana na yango awa ntango oza koencadre basi bon vraiment kokoso mpenza ezalaka te puisque nga nazali gouverneur ya badeteni bango baza na quartier femme kuna pene ezalaka mwa mpasi mpona biso kokota me bazalaka pena bien éduqué puisque baza na bamaîtresse na bango baza mpe na badirectrice na bango kuna. Merci beaucoup kasi gouverneur un mot par rapport à directeur par rapport à la rendez vraiment pas milieu vraiment ngana na sepeli ya trop puisque ngana botama na bashuna ba mama donc dans 2 jours na okokisa 50 déjà donc ngana botama pena na mwana bino ba mama joyeux anniversaire alors joyeux anniversaire na pona bino puisque ya bino eza nde lelo yango eza dans 2 jours vraiment na sepeli mingi puisque ngana na tonda mana esengo ndenge basalaka rebiki ya bajournée de la mama esengo na bana mibali nyonso oyo babotama na mois de mars. Merci beaucoup. Amen.